Je t'avais dit, bis c'est comme le roi à Kinshasa, toujours c'est la bis, ils ont ça retard. Vous étiez ici depuis longtemps? Non, c'était longtemps. Ah, oh. Ah. Donc, ils ont un retard, on dit ça normalement. Ouais, les 5 minutes, je pense. 5 minutes. J'étais même d'abord dit David Manga. Donc, oui, tu sais, ah, David Poto. Tout est comme compliqué. Ah. Dans mon débat, 6 minutes. Pour voir un homme qui vient voir ça. Non de Jésus. Pourquoi tu te trompes? Pourquoi t'es choqué en fait? Tu sais pas qu'elle a un concert? C'est un miss. Oui. T'es pas au courant? C'est un miss. Vous êtes ici. Ah. Mais pourquoi ça t'étonne en fait? Tu n'es pas au courant ou quoi? Couvre le bas. Abandonnez-nous d'abord. Depuis quand? Depuis mardi. Maman, je profite pour te présenter les condoléances. À mon acquis, j'ai vu le deuil. Mais toi, tu savais que maman est décédée là. Le 4 avril, elle a un concert ici. Hein. Le 4, c'est le 4. Si. Je comprends pas comment tu sais pas, tu es pas au courant comment. Maman, mais moi je veux te dire seulement courage. Ouais. Courage, comme elle a dit, le 4, c'est le concert, non? Oui. Moi je viens comme ça, nous, on va profiter d'un concert, on peut tout ça l'hommage à la maman. Parce que maman c'est un être cher. C'était encore, attends. Laissez-moi Nasala Mosala. Maman lia foufou. Nape na yembi na ndalukwa na monio. Nape esengo na ngai. Tokene matonge ser ainis na somelo mikisi. Te po azam omonia olelaki mingi na tali ba image tant ozo yemba. Comme ça tokende na ça là bien Mikila oui. Mikil mais siko jour ngo na ebike ozana ba souci na zo mona ndengo zali. Mais ebike jour wana nzamba opeso makasi. Eza le 4 avril na Bruxelles là. Au bana nzambe belé balelaki maman na musika. Yango faut baya ensemble si te peux jouer na yembi la biso nzembo. Oyembi nzembo maman tout rendre maman hommage. Mais ko bossa na nzembo na ngana lingaka te. Ponga ya na biso adiotanga. Do adiotanga ka buno ka kiu aswinga siko nzembo ya. Mona zina na kolela yo ya. Et David manga libanga ndo tsaka te. Odomo donc ko bossa na nzembo wana te. Na nzembo témoignage. Témoignage nanga. Olinga bakomisa nga ndundu na mboko. Na lali bona ndoto na sutuka bona komi ndundu. Ah, natala boye. Oti ba prière lelo na pesa témoignage. Donc on a zo kanzi mwana mbamwe zo rappeler ngai. Toki mino. Témoignage ndo zonga mwini. Na zonga siko normal et rappeler nga quoi c'est le 4 avril et ko banda 19h. Ah, donc le 4 avril, na okumisa nzambe na oyembela nzambe. Nzambe asali biso grâce. En tout cas, maman, courage. Sincère condoléances. Courage, que Dieu vous fortifie. La Bible nous dit. Verset qui m'a dit ça. Partout où tu vas où, il te cherche où. Donc, baro luka on a boutou baro luko na moi me baro soyo. Tout le monde. Et c'est mon angaye. Nasala mosala. Maman ni salia mikila. Tokena matuke na somelo mikila. Oza motoleli mingi. Olia tamelo mo apo omundo msapona likata. Maman. Tokena matuke. Olinga ni semul to fukusi. Tango nyoso na nzela losambo. Kokila bileye. Koluka yaya nanga yonde kolo ya famille wapi yo yaya babi mdemo soko ma on fou là. Fallait à Bébsi Batunia surtout. Voilà la grande famille de B52, la mignonne officielle. Moi, votre humble servante de l'État, que on a mode cara. Attends, moi, la venir ce qui colle, milai. La grande famille de B52,
J'espère que Toichi Kolandawana, le président Ansa Luzolo, l'humoriste de notre pays, la personne qui fait la fierté de notre pays. Papito, on a Ansa Luzolo, on a un drapeau en boca, Bendel est toujours recoyate, la RDC, pays fort. Sœur Eunice Maniang a un concert déjà pour mon affiche le 4 avril dans la Belgique. On a balabito zalawana et belé toyako. Kumi sanzambe to célébrer, yelele to célébrer, hangaina célébrer. Biso awana na Kinshasa to célébrer na Belleville comme la patrona. 7 ans anniversaire na y a Belleville Télévision le 29 mars 2025 na Showbuzz Awawa na Gombe. $10 eza prix moko ya bato surtout et puis $30 eza prix ya bato balingana ba VIP bato balingana ba makelele te lokwa ba Dorcas Njoli ba balingana mo ba sérieuxité moko boye biso bato to ya na luyalu toza na place économique wana $10 babi $10. La grande famille, en tout cas, Tozope, sa sœur Eunice, courage, parce que maman qui est, oui, bien sûr, ça fait trop mal, mais l'œuvre de Dieu continue. Donc, maman Eunice, si vous avez une vidéo précédente, il y a le genre, lobby de n'importe quoi. Il y a aussi des gens qui ont compris que après la mort, la vie continue. Ok? Tobo iteza passe. Avec beaucoup de certitude que eza passé et puis douleur au sereni sazanango to kantate ke biso bato to lobe belé to tcha ba commentaire to finga ba misusu to crucifié biso to ana pasi ko le sœur Eunice Manianga to ana pasi ko le mama Véro Manianga kinia biso batamo kitozaka na ba façade. Donc, sœur Eunice avait déjà signé un contrat pour Abeta le 4 avril, donc n'empêche maman déjà qui la vie continue. Je crois que maman et mon kata na sama bele sikaza kuna a omona na ema bete parce que so totali na Bible na luka kombwana na bosani neomoza ko belisa a oliate a osukolate mais le jour où munde ko na wana bandaki obela a telemaki a sukolaki a liaki a tambolaki. Pourquoi? Parce que tangu Muto zande na passe, zande na tangu otoko bunda pour que Nzambe asa la grâce. Tangu Nzamba Monica habite, tangu na ekoki parce que nous tous sur cette terre, nous sommes de pèlerins. Nous tous tokoleka. Mutu moko ta otika libanga na mokili o. Biso nyoso tout tokoleka na. Alors courage, vraiment beaucoup de courage à vous, maman Eunice Manianga. Nzambe jour wana le 4 wana balobi na Belgique wana e koyinda mabe koyinda. Oh my God. Na ebi sœur Eunice nenga zala ne de souple. Nzamba opese makasi. Nzambo asalela wana. Nzambo alukana ba mangengenge. Yesu nanga témoignage. Ikolo ya vinanga ya témoignage. Voilà. Donc, tous à la wana ebele le 4 avril. Encore eza moi moko ya be. Est-ce que baby kenga ba nanga mi balé na bota na mois d'avril. Moko le 8, moko le 16. Donc, eza moi o ngana bota. Donc, na bota ba na ngai. Donc, boya ebele. Ngana une d'invitation te président en salbe continue une invitation mais du coup moi ba contre te salami invitation zamité mais biso ana Kinshasa célébration ça le 29 mars na Belleville Télévision na Bella Prod. OK tozala wana na Baïda tozala na ba Marina là-bas Tegra ba Mama Moseka. Donc, Torozala wana penza balobi équipe Mobimba ya Bella Télévision kozangate et puis il y aura 2 invités surprise. En tout cas, toya ebele nzamba pambola bino nakobo sanate kosenga bino na sengi biso na lobi le 31 mai c'est mon anniversaire. Je nous demande de nous abonner cadeau na senga toko kisa 10K d'abonnés et ça nga plaisir makasi et ça nga ki taka bisous tokutani Tobo sanate film na biso zoleka monene, monene zoleka wana déjà. Bino moko bozomona. Nanya zomona to zomona ze. Tolega. Je t'avais dit bis c'est comme le roi na Kinshasa toujours c'est la bis ils ont ça barreta. Vous êtes ici depuis longtemps? Non,
C'était longtemps. Ah, oh. Ah. Donc, ils ont un retard, on dit les animaux. Ouais, les 5 minutes, je 5 minutes. J'étais même d'abord dit David Manga. Donc, oui, tu sais, ah, David Poto. Tout est comme compliqué. Ah. Dans mon débat, 6 minutes. Pour voir un homme qui vient voir ça. Non de Jésus. Pourquoi tu te donnes? Pourquoi t'es choqué en fait? Tu sais pas qu'elle a un concert? C'est un miss. Oui. T'es pas au courant? C'est un miss. Vous êtes ici. Ah. Mais pourquoi ça t'étonne en fait? Tu n'es pas au courant Vous quoi? le bas. Abandonnez-nous d'abord. Depuis quand? Depuis maladie. Maman, je profite pour te présenter les condoléances. À mon acquis, j'ai vu le deuil. Mais toi, tu savais que maman est décédée là. Le 4 avril, elle a un concert ici. Hein. Le 4, c'est le 4. Si. Je comprends pas comment tu sais pas, tu es pas au courant comment. Maman, mais moi je veux te dire seulement courage. Ouais. Courage, comme elle a dit, le 4, c'est le concert, non? Oui. Moi je viendrai comme ça, nous, on va profiter d'un concert, on peut tout ça l'hommage à la maman. Parce que maman c'est être cher. C'était encore, attends. Laissez-moi Nasala Mosala. Maman lia foufou. Nape na yembi na ndalwa na monio. Nape esengo na ngai. Tokene matonge ser ainis na somelo mikisi. Te po azam omonia olela ki mingi na tali ba image tant ozo yemba. Comme ça tokende na so. Ça là bien Mikila, oui. Mikil mais siko jour ngo na ebike ozana ba souci na zo mona ndengo zali. Mais ebike jour wana nzamba opesho makasi. Ezane 4 avril na Bruxelles là. Au bana nzambe belé balela ki mama na musika. Yango faut baya ensemble si te pe jour wana yembi la biso nzembo. Oyembi nzembo mama to rendre mama hommage. Mais ko bossa na nzembo na ngana lingaka te. Ponga ya na biso adiotanga. Do adiotanga ka buno ka kiu aswinga isko nzembo ya. Mwana zile na kolela yo ya. Et David manga libanga ndo tsakaki. Odomo donc ko bossa na nzembo wana te. Na nzembo témoignage. Témoignage nanga. Olinga ba komisanga ndundu na mboko. Na lali bona ndoto na sutuka bona komi ndundu. Na tala boye. Oti ba prière lelo na pesa a témoignage. Tonton na zo kanzi mwana mba mwe zo rappeler ngai. Toki mino. Témoignage ndo zonga mwe. Na zonga siko normal. Et rappeler ngai c'est le 4 avril. Et ko banda 19h. Ah, donc le 4 avril, na okumisa nzambe na oyembela pe nzambe. Nzambe asali biso grâce. En tout cas, maman, courage. Hein. Sincère courage. Que Dieu vous fortifie. La Bible nous dit. Verset qui m'a été sur ça. Partout où tu vas où, il te cherche où. Donc, on a boutou, on a mouillé, mais tout le monde. Et c'est mon angaye. Nasala mosala. Maman ni salia mikila. Tu connais ma tourée na somelo mikila. Nous avons toléré mingi. On dit à toi le mot à pour au bout de ça pour la carte. Hein maman. Tu connais ma tourée. On a dit c'est moule tout. Nous allons salement, pas de distraction, distraction surtout, il y a tout ça à la tête. Tout ça la promotion, tout ça dans le mois de mars déjà, le 13 mars, Jericho Betos sort bien le 13 mars, Jericho Betos, tout ça on a déjà. Jericho, alors, c'est ça déjà. Oh, là ça dit plein d'émissions, on a dit qu'il y a eu soit pour chaud, il y a rien à oublier. Ça va combien? Ça va Moussala, boulot. Hey, depuis année
bandi oningisi nzoto te tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya baartiste ya grande renommée oyo eyebana ezali showbiz yaka kovivre pe kofete 7 ans ya Bellevue TV oyo ezali cadeau signé Bellard Production andimi à offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo bakomema bino na niveau bolingaka bon retrouver ambiance bon retrouver bonne humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga Gladys Aïda, Maman Kalunga, Maman Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Bellevue Kandi, Akozalawana, Pona Kosepelisa bino. Yo muto tuninga droit d'entrée, et ezali na $10 ya pamba, $30 pona ba place VIP, gagner temps, yo muto lingozo habillé, benga na ba numéro oyo, okozala mobimba. Yo muto yebenanu, Carrefour pe temple ya bastar ya RDCT o ezali showbiz ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa osepela o vivre ambiance oyo nano tikali ko vivre te le 29 mars oyo na showbiz nga na zanga te keyo oui na éviter vidéo oyo ernine kokoma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso ba problème na biso yango eza nini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ba maladie telle que diabète tension AVC prostate ba hernie ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso ba ménopause mutu pasi maladie nini épilepsie maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo oyo ya cancer oyo ezo déranger biso solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel ba produit oyo ezali ba complément alimentaire ba produit oyo ezali 100% naturel ba produit na biso ya Occident ndeko na nga na ili yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso pourquoi parce que monde entier monde déjà eza pollué à partir ya biloko oyo tozolia biloko tozolia yango ezo détruire ba santé na biso pourquoi parce que biloko tozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques biloko tozolia bazo tia yango ba poison biloko tozolia bazo tia yango même ba hormone yango wana compagnie ya aloe vera products bakaniseli peuple na bango partout dans le monde entier na plus de 160 pays balobi non tikato kanisila peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate produit oyo eza somnifère ezopesa yo pongi yo oyo oza na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po epesa yo nzoto makasi yo oyo oza na batoxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula ba veine na yo produit oyo ezana ba bienfait ebele produit oyo ko soigner pour l'estomac produit oyo ko soigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo santé eza na prité santé eza na prité yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okoko sanga produit oyo te yango na yeko présenter yo produit ya aloe vera gel yango soko olingi kozwa yango lolenge nini contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849 na balieli susu plus 44 79 853 90 849 tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel.
Oh, la mignonne. Botika la bébé. Oh, la. Kina sala mignonne bongoli yango 0. Lobezala kina 10 senando yo bongoli yango na 1. Yango zopesa posa kozongisa nga bébé na mbuluma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture.